de 50 visas distribués aux artistes musiciens de Fally, danseuses, chanteurs, Naba, Batumususo Bazali Banda. Mais les gens ont dit oh non, Fally, après si Baba chroniqueur. Chroniqueur, mon côté a eu visa. Chroniqueur, mon côté, n'a bien chroniqueur, mon côté a eu visa. Nakati ya masolo oyo. Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. Katazoba, la chronique Antelo, mesdames, messieurs. Big up la famille. Bambote belé de partout où. Bozota la biso, meilleure chaîne YouTube du moment. Chaîne Ezo pile, ba chaîne belé na minito Boalwood TV avec la présentatrice de marque Eagle Woman. La maman des aiglons, toujours na poste, toujours na pointe. Katazoba la chronique Antelo. Baboya basambwa. Toke na masolo bien déjà. Et toke na okitoko. Donc, tous à la zala yosa biso bien. On est ensemble, y a pas de souci. Abel Boal lande makambwe. Amama makambwe. Batulam pakaba mona peleve balobi makambo likolo ya makambo eza koyinda na ebite makambo tozomona na internet awa balobi pas de visa pour les chroniqueurs, pas de visa pour les chroniqueurs, ba visa ya États-Unis et bimi ba musicien bazui o bazui toyebi bango batangi bango ba chroniqueur bazui visa te. Nazo tuna sikoyo Jaël Show au Sepeli. Ma chroniqueur bazui visa ya États-Unis te Jaël Show au Sepeli. Tu es contente? Na musalo salaki résultat nango ebimi. Ba chroniqueur bazui visa ya États-Unis te. Ba o bazwaki visa a poto ya États-Unis bazui te. Jaël Show, j'espère que place oza au beti maboko parce que nyonso oyo eza yo. Jaël. Place aux anazo tuna yo, j'espère que c'est peli. Visa ya Europe, bozo ki Schengen, ba 5 ans, ba 4 ans, bokenda ki poto, bolie bambala, boye matama, boye minene, na komba Fally mutumala, mu Fally amemi biso poto, Fally chronique e fouti, mususu balabi ko finge e fouti. Et comme la visa ya États-Unis, beko. Soki kutu na Schengen kaka bokomi déjà ko manquer nga respect na Schengen bongo siko États-Unis d'Amérique mboka ya Obama mboka ya Joe Biden mboka ya Michael Jackson na ba R. Kelly mboka ba P. Diddy mboka ba Rihanna soki bozui ba 5 ans ya kuna seke boko finga nga. Pas de visa pour les chroniqueurs. Bon, mon Europe, mais États-Unis, bon, mon athée. Visa États-Unis. On a un football qui est banane. Bah, mon ici, en Europe, il y a state, bon, mon angoté. Donc, voilà. Alors, moi, je pense que depuis le jour où Bengana qui est chroniqueur na répétition na showbiz, où tu aurais Bengani ba chroniqueur, ils ont déjà, makambo moko boy déjà ils ont na sisi wana. Alors, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe entre le bureau de l'artiste Fally Ipupa na ba chroniqueur et Internet. On dirait depuis Jaël Show Tomboka, depuis makambo bima, depuis ba mususu balaka ba kosimba na banzoto, makambo pesa benda bika na ebiso na minito yo. Eza vraiment ya kobeba on dirait makambo bongi kate. Parce que biso kanisa ikaki ndenge ba memaka bango Europe, territoire Schengen. Alors, pas de visa pour la chroniqueur. L'artiste Fally Ipupa, pas de visa pour les États-Unis. En tout cas, ceux qui sont musiciens, na viennent parce qu'il y a depuis. Et voilà. Alors, d'un côté, il y a des chroniqueurs, tout le monde qui est comme Panzana. Et comme il y a et comme il groupe. Et na oka ki place moko boye bazolo bao kingandi toyebi ete o aza motu na biso te azalaka na biso te bakomi ko wangana na bango. Et en tout cas moi je pense que l'artiste Fally Ipupa n'est pas du tout content na makambo basalaki na réseaux sociaux ko banda na Jaël, surtout Jaël ko banda na Jaël
tina ba makambo nyonso basalaki wana kotelemela bureau kotelemela edi badiata kotelemela batu eloko wana esepelisaki artiste te yango tomoni mbala moko frappe visa ya États-Unis bozwa te bozuka ya Europe bolangwe boye bokomi bilobela bopandi basekret bobimisi makambo bongo bapesa su ya États-Unis po bobimisa su makambo oyo komi sopa ba plan visa kaka ya Europe bosopi ba plan bapesa ya États-Unis po bosopa su ba plan donc botikala na Kinshasa awa walinga kende États-Unis aluka visa na ye na ndenge na ye makambo na ye na ndenge na ye ake États-Unis sans quoi botikala awa. Alors baartiste oyo balobelaka Fally Ipupa bakomi ko exiger que il faut bafutaka bango mbongo ya promotion bakoki kosala musala bénévolement te bakomi ko exiger mbongo ya promotion. Alors toyoka bango nanu ndenge baza kotonga awa ndenge baza kotonga na bango toyoka comme ça ngana zonga na pakolango couleur. Sans plus tarder, c'est parti. Franchement, c'est des conneries. Parce que toi, toi qui ta séparation comme Kokota, on les voit. Hein. Bon, séparation comme Kokota par rapport parce que bon, bah, les séparation nous, en fait, nous les fanatiques, on n'a pas de séparation parce que tout ça va à vie na biso coach na ba qui m'a comme tout sur awa, c'est-à-dire il y a makambo autant où ngezi là qui doit nous sonder dans quartier. Oui. Vous comprenez? C'est-à-dire les lois comme tout le monde sur le boy parce que mon à son attente à qui n'est pas mon tout moro boyer, pour qui nous sommes sur tout le monde sur la panel pour et puis si biso permission on a ya solo là. Mais en réalité mais même à l'époque bah wingé mais papa wimba kuna ça quand même problème mais ça on y bah commis ko OK quand on a un message moi franchement on fait avec moi mon boulot mais on comprend là c'est pas tout. Bonjour maman attendez les warriors mon boy bonjour maman soi-disant les warriors radicaux ça s'adresse à biso bah radicaux ne vous trompez pas à être les fans et proches de l'artiste. Vous êtes des fans, vous resterez des fans. Ne voulez pas savoir tout ce qui se passe tout autour de l'artiste parce que c'est chargé d'apporter, c'est chargé, mais c'est chargé d'apporter ça. Vous exagérez. Ouais. Vous avez créé un band, soi-disant, on a vu comme bongo. Vous avez créé un band, soi-disant les radicaux, pour influencer tous les royaumes contre l'entourage de l'artiste. C'est-à-dire, biso radicaux, pour créer un band pour influencer tous les royaumes contre l'entourage de l'artiste. Ne jouez pas avec les gens parce qu'on est auprès de soi-disant. D'abord, à traiter Fally Ipupa soi-disant artiste, parce qu'on est auprès de soi-disant votre artiste. On est des pères, des familles, on a des enfants, on a des femmes à la maison. Si on est auprès d'un artiste qui est frère, ami, grand frère, c'est parce qu'on l'aime. Ok. Après, on a c'est-à-dire. Parce que un message que créé par radicaux pour déstabiliser du roi à Fally, parce que nous avons envié place à Bato Fally. Donc je comprends pas en fait, j'arrive pas à comprendre. En fait, problème on comprend on a été coach. Il y en a pas on comprend il a été. Biso en fait, ngane na baking bon ngana na part na inclus soutien. Donc en fait, on va armer nangai n'importe quoi. Non, maintenant ça c'est n'importe quoi. On est ça ils ont créé ba bibi. On est ils ont bandani ba chroniqueur ou bateau ou ba hotel ba live na yo ba quelque baza jaloux na yo peut-être. Moi j'ai des preuves comment tu payes tous ces gens-là. On se comprend. En fait, moi je suis libre. Je suis fanatique libre. C'est-à-dire, tout mon côté où il y a pression, ceux qui n'ont pas les cameras, j'ai trop à Koloba. Maintenant, ceux qui ont CP, tu as trop aussi au CP, parce que la compréhension, et voilà, j'espère que Bissonyoso, Tolandi, Bolimbisi, Amorone Miso Bozoga, moi, Eko, moi, bruit de fond, Bolimbisa côté Tozali, Zo, Pesapenaka, Ndingwana. On est désolé. Bosalaka, bo supporter Bisoka Aboui. En tout cas, merci pour la compréhension. Alors, au moniti na yango biso topona kozala biso moko na koina biso makambango yango yo liga. Makambango yango yo.
Naïb Sarabino, ba orchestre, ba musicien na biso, ce sont les oiseaux de même plumage. Et les foufous de même badi, les oiseaux de même plumage. Et l'oko qui m'est pas ferré, oyo akutango est pas fali. Et l'oko qui m'est pas fali, ok akutango est pas ferré, et vice versa. Donc parfait azati. Ma beza partout, ma kambo ezalaka partout. Yango moni depuis tout le monde en ngambo wana to préféra pena to tikala na biso ba électron libre. Parce que ngande tindi na loba abwe na zaka na électron libre. Na nga na kombo ya orchestre mutute, na lata na nga image ya orchestre mutute ke so ba moninga ba mona tala ye na ye kuna. Ke so muta moninga ba mona ke tala musicien ki ngandi na sima na ye. Boya makambo wana parce que on a déjà compris. Soza mutamayeli, il faut comprendre que parfois qu'on ça la mboule qui bangando pamba. Et loko qui m'est pas fait écoute on ka pas fali. Donc mboule qui mangando. Ngando akimi mbula moni likolo yindi mboule e banda tika na kota na mai. Mbula mai, mai e balepe mai. Donc tu préfères tout tika na biso ba électron libre, tout tika na biso ba singleton boye, tout ça la ba analyse na biso. Eh, biso salaka ba analyse, nous on ne fait pas de la promotion, nous on fait des analyses. Donc, biso awa na boalo TV soko yewa yebaka na yeko yoka analyse, na yeko yoka ba réflexion, et donc awa elika ningwana. En tout cas, tu préfères tout tika na biso na katikati ya village parce que buzoba eleki trop. Omoni lycée bosangani, ememaka buzoba. Ememaka buzoba, manike alobaki yango abitanka fali akomi ko pousa na pembeni ya bato. Buzobe ekoti ba jael bakomo finga makambo ekomi ebele. Lycée bosangani oyo esuka ka mabe. Et yango moni biso to pona na biso tozala pena électron libre. Tozala na biso pena à part. Vous comprenez? Solitaire pena ya tongo. Est-ce que nga pona ça l'analyse sur la musique congolaise nana besoin d'appartenir à un groupe moko ya musicien? Non. Nga pona ça l'analyse sur la musique congolaise ndenge zo tambola, sur nos artistes congolais, sur les artistes en général. Est-ce que nana posa na zala na kaya musicien moko be pona ça l'analyse bien? Je ne pense pas. Pour biso ça la promoter, biso ça la ka analyse. Alors nga pona sala analyse nazana nga na besoin te nazala na groupe ya musicien moko boye to sala ka ba live en direct to sala ka ba émission ensemble to kangsa ka ba photo to zo publier na nga na besoin ba e ba masano wana te balisanga bonganga wana to wana biso na besoin nango te. Pona ko sala analyse, moi j'ai juste besoin de mon micro, de ma petite enregistreur et puis moi application nanga ya montage. Nana besoin qu'il y a sujet, actualité, Google, c'est fini. C'est tout ce dont j'ai besoin pour la salle d'analyse. Moi, j'ai pas besoin de appartenir à une équipe Moroboé, ou équipe de Léopard, ou grand ceux qui babi ngani, équipe ba combat pisang ba combo, ou équipe d'attaque, ou ceux qui ba Léopard, ou ceux qui ba équipe d'analyse, ba pisa équipe na bango combo. Non, on n'a pas besoin de ça pour faire des bonnes analyses, hein, les gars. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin de ça pour des bonnes analyses. N'a qu'à besoin de ma tête pour réfléchir, un bon sujet, la développer en haut, la yolobananga, on n'a vraiment pas besoin d'être dans un groupe au Kangamana, Baya Mobo et tout, na ser Mobo pour ça la émission. Non. D'ailleurs, lorsqu'on marche en mode solitaire, ils sont beaucoup plus souples, beaucoup plus mieux. Si on continue à avoir un groupe comme un moi kilo, avant le bélo comme pesé bamo, avant ça la boue comme côté la souris et tamusouya au séparaté, avant ça les missions comme côté la tamusouya qu'on a rolobaboué. On n'a pas besoin de ça. Et pour faire des bonnes analyses, on n'a vraiment pas besoin d'être dans un groupe, équipe moro ya batou, pour ça la live, ba photo, ba émission, on n'a pas besoin de ça. Alors, na vidéo on voit qu'il y a coach Mathias na batune ba osala live, batindeli bango message moko boye comme quoi bazoye bisabango et bino bozo créer ba groupe de fans pour déstabiliser bureau, il y a artiste bleu moi ndingwana. On sent qu'il y a quand même une peur hein. Na ngambu ya bureau bazo banga so ba botola bango place et côté kuna pe.
na ebité lo ni ezoleka wana. Donc entre ba fanatique ba chroniqueur ba se rebeller contre bureau, ba fanatique mususu pe ba kompe ko se rebeller contre bureau. Makambo ya ba bureau na ba chroniqueur, ba bureau na ba fan moko epesa ka mbutu. On a vu ça chez Ferré. On a vu ça chez Ferré. Pero moko komaki kita bongisa bureau, yeko tutile lo baloba nika bongisa bureau. Bongisa bureau. Mo ba journaliste na bata bureau ba bebani, moko boye ba fanatique, Ferré ba fanatique ba kabona, e koma Gaulois libéral na soki Gaulois soki nani. Le Gaulois libéral na Gaulois nani. On dit ba warrior pe ba kompe na tendance ya osala pe ba warrior radicaux na soki ba nani. Donc voilà, l'histoire ne change pas vraiment beaucoup, l'histoire se répète. Histoire se répète à kaka et biso boya na biso en tout cas tokota vraiment na babuzo ba wana. To boya na biso tokota na buzo ba wana. On va continuer faire nos analyses de tout ça lango et tozo lécher baboti ya mutute to lobaka makambo oyo eza vérité ndenge to mona ngona terrain. Oyo eza yango to ya oloba. Donc moi je pense que mbutu wana oyo eza entre ba chroniqueur na bureau ou entre ba fanatique na bureau, yango sepeli si artiste était. Alors pour exprimer son mécontentement, il aura liboso à frapper dans ba visa non. Et c'est comme ça qu'on peut exprimer son mécontentement. Il aura liboso pour l'axabino pena qui a mécontent à frapper dans ba visa. State bokete. So lingo kende luka visa na ona ndenge na omoko ya state landa bango kuna na pays ya Joe Biden. Landa bango na mboka ya Joe Biden. Alors lelo nga nazotuna ba chroniqueur ba komi ko exiger ba futaka bango mbongo ya promotion. Ba ketina ko évoquer ka ya Ferré. O Ferré apesa ki bati ba $1000 pour na stade des martyrs basa la promotion. Mais bango basala ba stade des martyrs ya Fali Ofele. Omoni. Bon. Être humain à Lukaka plus hein. Yo le sa yo congolais so pesi musapi. Alinga zo liboko mbimba. Wana eza bizaïl na biso ba congolais soki ba pesi congolais liboko musapi plutôt ya linga zo liboko mobimba. Tu vois, nous on pensait que ba récompense na bango eza ba voyage wana ba memaka bango, ba récompense na bango ezalaka ba mabanga wana, ezalaka mo mike ba warrior ba tindela bango na ba western na ba nini. Or ils veulent plus, ils veulent de l'argent à promotion. Baling pe ba lia kasko mbongo à promotion pena ya vrai. Baling ba ndo lia ba la promotion. Et nango mabete parce que promotion ça se paye. Artiste est censé foutre promotion, a foutre bateau ba koki ko ça les promotion, a foutre bango mbongo. Mais il faut boyo kanango soit bosali ba papier. Pour ndenge batu bayaka bénévole. Oye bénévole, ozu makambu, ozu kombo, ozu ba abonné, ozu ba vu. Après, bokomi non, il faut ba futaka biso, nanana. Bon, et à mon pe mambango ezala compliqué. Quelque part ozomona bana batu pe bazana raison, d'autre part ozomona pe artiste pe bazana raison na ye. Et voilà, mais bon, on a dit que fallait pour en tant qu'international à cause de la promotion na ndenge libanda, il peut se passer de tout le monde na kati ya mboka. Et puis mambo eke nangoka bien. Donc voilà quoi. Fait yango bozo kumisa apesa ki batu ba $1000 na stade des martyrs. Il faut pesa batu ba $1000 amema mutu na potote. Et ya mema mutu na potote mala mo pesa kutu batu mbongo promotion po ebike o memani mutu na potote. Bino ba membino ba poto ba monisi bino ba mbala ba laksi bino bilengi. Mutu alila kaka ba memi opoto bazele visa basombele obiye okomi kuna obo pesa sous carte badge na kota concert badge ezate osiliki donc congolais so pesi musapi alinga zo liboko mbimba. C'est ça le mal. Au moni batu musu basunga batute yeso mo batu musu basunga batute po ayebi ke so na ye ko sungo na musapi olingo zonga liboko tu so na ye ko sunga ona vera loso olinga na pesa saki. So na yeko sunga yo na mwa verre ya miliki olinga na pesa sachet mobimba boîte mobimba. C'est ça le Congolais. Alors na mwa oyo ndambo yo fallait asali dans lelo siko comme na étape ya ki il faut banda ko futa promotion. En tout cas wala mna biso
to lobaka bo bundana nango tant boza ko kanga ba valise bozo ba visa bokoti avion boza ko mona danger lelo pe lokola danger baluki bo bundana nango ka bosaka nde bo mona. Donc voilà, mbutu quand même ils entre bureau ba chroniqueur na ba fanatique ya Fally tozo bate ba wela nini mingi ezalaka ba propre intérêt na bango moko bayaka vraiment ka ko wela ba intérêt na bango mais bazelelaka pe ba intérêt ngo na ndenge ya mabe omoni batu mingi bayaka na entourage ba artiste mingi so tali pena be ba wela nanu ka ba intérêt na bango moko ko wela ba intérêt personnel eza mabete mais faut tala sikoyo ndenge nini ozolukela ba intérêt yango et puis quantité nini ya ba intérêt ozolinga so ba peso ta musuma ko po aloso yo lingi ozwa saki wana siko ekomi mabe nga na yoki na kati ya live oyo ba bengi DJ Cherise masturbateur DJ Cherise bazaki ba jomo boy bazaki na TV azako sa ba émission na chaîne moko boy na bosani kombo nango chaîne moko ya succès te chaîne moko yebana te émission na epezaki nango émission moko yebana te ba DJ Cherise wana azakola ta ba ser corps moko ekanga eboy omona lati mo ser corps moko ekanga epo bimise mo bras et bimise mo tolo bato bayaka na TV pona ba chéri omoni bato wana bayebanaka ba DJ Cherise wana moi je l'ai connu à la télé abandaka na TV ezaka soki Africa TV soki chaîne nini yango wana ezali na ko yebana te boy c'est-à-dire baza ba chroniqueur na TV bazwaka succès te le roi ba Hélène Kalema le roi la ba Pacho RFI le roi ba Zakari ba Basso na TV le roi la ba Nati Lokole le roi la ba Popol Mukelenge omoni le roi ba Marius Muunga na TV sikoyo bazwaka ba succès te yango ba yeko bimela côté ya YouTube bakanga mina Fally po bazwa makambo balinga ba chéri babenda ba mère a poto ba sœur a poto bazwaka bala mingi ba intérêt na bango ezalaka sale yango moni bakoma obeba na ndingo wana azaka na TV ayebana te asala ba émission la tabase akor moko ekanga nzoto makasi boy ba émission ngo be banda otala manango pe trop na air wana po époque wana batu bayebana kezaka batu baza ko sala ba émission ya musique koyamba ba musicien ba wera ba jibe bazali na succès batu baza ko sala ba TV matinal wana bayebana rate wana ba DJ Cherise na yeko mona yeka boy bu akoma na YouTube akoma olobela Fally akoma olobela Fally ba memi epe poto ba nini ye nzoka akoma na yeko linga ba warrior abasi na sima ya kombo Fally donc otomona ke ebele bazo ya pembe na Fally kaka na ba idée moko boy ya mikie ba vision moko mikuse alinga ba chéri azo ba mère a poto bando tindele bilamba bando tindele ba biloko do ba intérêt moko boy bizarre ba intérêt moko boy bizarre et puis ba DJ Cherise wana soka zoloba a convaincre na engati. J'ai déjà vu plus d'une de ces émissions na mona nangelo ka pertinent lo baati a convaincre na engati so azoloba zala na ega superficiel a likolo. Il ne m'a jamais convaincu ndenge ba batu basala ba analyse banani ndenge batu musu basala ba analyse otali pena analyse kuba. DJ Cherise ne m'a jamais convaincu na ba émission na ya salaka aloba ane danger te asala ane pe ba réflexion ya grave te asa ane pertinente au fait na ba émission na salaka asaka pertinente mais ko diembela kana sima Fally na kombo Fally tozo ba chéri na kombo Fally tozo makambo ebele bayaka ndingo wana pembeni ya Fally surtout même pembeni ya Ferry pe ebele baya wana tango ba mone pembeni ya Ferry ya bando lingela ngo basi na poto alingela ngo basi bando tindele makam encore bana basi pe bazara na ebite bana basi pe basala bango ndeni so amonika mutu akangama na musicien wana koseka akomi sopana ye moko kopanza mino so amona aka jo wana zaka na musicien azaka na Ferry te Ferry abwaka ye Ferry ayemba ye akomi komi sopa aotala non te situation financière na ye nini de quelle famille il vient il sort de quelle famille moko bien famille moko nini rien so amonika mutu azaka na musicien akomi sopa ebele bayaka pembeni ba musicien pona ba biloko wana et surtout côté à Fally comme Fally a na succès comme Fally boga comme Fally makambo bazo ya pena pembeni ya Fally mingi pona ba chéri
côté ce qu'on a monaka bassesse ya ba congolais yango wana ozo pousa na pembeni artiste ka po basi balingo mibali balingao na ebité oza na vision te parce que fali poupa en lui seul aza industrie mobimba kozala pembeni fali eko pistonner o créer maman na entreprise oli botalaka basi oli botalaka mibali naza pembeni fali so na lo ba fali photo na répétition na fali amemi na poto aza na équipe ya fali ebe badjo ebele bayela yango ka po balingela yango basi azaka na fali bato fali bato ka kombo fali wana baolela yango basi comprendre redi ya misi ayembango redi ya misi ayemba nzembo moko boye balulaka basi na kombo nanga mama ye mama kombo nanga esambwe ekomi elengi mafuta nzoi balangwaka kaka na kombo nanga balulaka basi na kombo nanga mabe nasala na yebaka te mosala na pona miziki pona bokolo bana na ngai oya ngai ekomi kamwa moto akoluka eloko seko kombo nanga Kofi Redi a mis il a chanté on dirait que tu Redi a mis ayembelaki yango fali kombo fali lelo ekomi mone moko boye faut balekela yango partout bafongolela yango ba banque bafongolela yango ba porte ya makambo je suis avec Fali je marche avec Fali ba chéri pamba bozo ya pembeni artiste na boule ki ba chéri ba andolinga bino bo bandolinga ba chéri Fali poupa ndinga za wana kokangama naye eko pistonner ope osali mama na affaire tala bayama na misi nde bazo profiter na image à Fali aye pas Fali boye abi que spectacle na ye déjà ça sera bon vous comprenez il y a des gens au baza pembeni artiste bazo profiter na makambo bien neti ba ika de yang pembeni Fali on sait que moi image moi combo ezo sala bien basule kauka pembeni Fali to yebi ke bazui pe moi côté crédibilité côté image et ça li bango pe moi un plus baza déjà na bambongo na bango ba dia na ba faire na bango mais kozala na Fali ezo pesa bango pe crédibilité parce que so mutatali déjà quelqu'un qui bosse avec Fali c'est que il a du sérieux parce que Fali a ko bosser na ba moins sérieux té wana même na business mosusu a pesa bango respect a pesa bango confiance. Donc il y a des gens qui arrivent autour de Fali pour na ba bonne raison pour ba saler lango na ndenga bien. Après tu verras des chéris qui viennent auprès de Fali pour na basi sa congolais et qui viennent auprès des musiciens pour na basi badraga na komba ferre badraga na komba Fali badraga basi na komba ba musicien na zalaka na musicien ba boka kinga na disque oyoka kiti wana nde basesi ya ba congolais même ba era wana musala bazo sala ka yango wana azalaka na ferre azalaka na Fali alingela ngo basi na kin alingela ngo basi na poto na ebité tina siècle oyo congolais azomona kaka pembeni ya musicien akolinga ka basi alors que petit Fali pembeni ya Fali petit Fali oyo ya boende ya bovante petit Fali oyo uti boende pembeni ya Fali tala ndinga zuivi atelemisi orchestre akomema ba musicien na poto asali clip akomi pe kosala carrière na ye akomo kende poto kozonga pembeni ya Fali alors que ba chéris bazoya pembeni ya Fali po balingela yango basi ba déranger bana basi ba warrior ngate mna lobi yango elobi ebimi na voice oyo alingaka bana basi ba warrior na ba téléphone ko déranger ba chéri pour nini pour azaka na Fali. Au monde na vie les petits esprits ils resteront toujours moindres. Et so za petit esprit ou tira la petit esprit. Ba grands esprits voilà, ba grand esprit faut ba kutana kana ba grand esprit. Ba tout baza ba petit esprit. Ayaka pembeni na musicien pour na ba miette, pour na basi, pour na kombo, pour na mabanga. Ils ba petit esprit. Et ba petit esprit. Ngana yoka ki journaliste moko awa azaka na kini boy, azaka mwa pembe boy. Ipara bande ko boya ko sala ba émission na batu mususu na kombo ya fraternité. O ngana ba frère nanga to ya obeba na so na sala émission na batu mususu. Lelo ba wangani tala niveau à bassesse. Tala niveau ya faiblesse d'esprit. Ya ngana yebisa bino tala mo na internet awa ba grand crâne. Noko ba biso to amingi te na internet awa. Ba grand crâne penake moto ako boudé ba tutu afandi ne ye moko.
Moto pena ko kota rando na batu tipi azo vivre. Ba grand crâne lo wa biso na internet to aminité. Ebele ba suiveur, ebele ba suiviste, ebele baza ba mikala, ebele baza soki ba ndenge nini. Ngata la banka na meta ba oyo ba petit esprit. Ba yuma ba petit esprit. Ebele ba mikala mona mbali munene mbinga mandefu me mukala. Un bon suiveur. Biloko biso to ko sala kututi. C'est triste, hein? C'est dommage batanding wana. Tala niveau ya lâcheté. Yo bina mo mbali mbinga boy. Obo osala émission na batu mosusu comme quoi au nom de la fraternité sinon bandeko nanga ba yoka bien te. Qu'est-ce qu'on a à foutre batu ba yoka bien te? Est-ce que pour le bela fali faut zala na club moko boy d'amis to kangamana batu moko boy. Fali appartient à tout le monde les gars. Fali appartient à tout le monde. Ngana fungoli caméra ngana fungoli micro nga je peux parler de Ferry, Fali, Héritier, Wata, JB, Wera, Inos, Gates, tout le monde rebo. Je peux parler de tout le monde. Sans pour autant dans un club d'amis moko boy. Le lo ba wangani boyeba na bo moni ba trahison te. Ya moni biso to boya ba lycée bo sangani. Pour lycée bo sangani ba ingratitude na ba trahison e bimaka na bo sangani. Ba Jaël, ba bimi ba ingratitude, ba ingrat le ingrat. Ba trahison na ba ingratitude et bimato na ba lycée bosangani. Plus jamais on sera na ba équipe à bateau. To tambola toujours en mode électron libre, en mode solo. Et puis on fera des bonnes choses car en étant seul. C'est possible. Donc voilà, bo bundana nango. On pena que l'artiste a comprendre que o tambola na ba yuma et yango isolé bango nan. Pas vrai yuma. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi?